Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba ba diaspora congolaise na banzi te bon bino moko bozali Congo na ndenge nini biso tozali ko tombola mongongo pour na ko transmettre maloba na bino oyo tango nyonso bozali kopesa biso na oyo etali ambassade ya République démocratique du Congo kuna na Berlin. Parce que boye bayango ete bandeko ba bolingo ezali kosala biso pasi pe mawa pe soni po ete babiloko ya boye yango nde ezali kofingisa bakonzi ya mboka. Tomonaki meme mikolo eleki ndeko mosusu akomeli biso mpona meme kokritike Joseph Kabila mpona koloba ete azali koengage babandi libanda ya mboka po ete balanda lisusu ba peuple congolais libanda pona ko détruire bango bomoni ndenge makambo wana ezali kozwa ba paramètre mosusu olie balobela ete bato bino bato ya ambassade nde moto bosali ba passeport bato bakomi nde komona nde Joseph Kabila pe koloba n'importe quoi na kombo ya Joseph Kabila yango wana tozali kosenga na bato ya ambassade ya RDC na Berlin bozala na motema ya malamu ndenge bandeko ya mosusu basalaka tango bazalaka kuna na bonne ndenge bandeko balobi ete tango ambassade ezalaka na bonne ambassadeur oyo ya liboso azalaka balobi ete makambo etambolaka malamu batikalaka komona balokuta ya boye te bamosusu kutu bake mosika balobi ete kochange ambassade ya Congo kolongwa na bonne po eya na Berlin pe ba changer mokonzi mosusu na poste ya ambassade eza libabe malédiction mpona biso bakongolais ya Allemagne ou bien koma vraiment ezali pasi mingi tango ndeko wana abengaki ndenge azali koloba na telefone na posa ya kolela vraiment ezali pasi pe mawa bandeko ya ambassade ya Congo soki mitema ezali libanga bolinga ete mitema na bino wana bokomisa ngo ya misuni pe ya bato boyokelaka meme bandeko na biso bakongolais oyo boparalyze bango na makambo ebele bopesa bango quand même bapasseport na bango po ete balobi bozali kopesa bango kaka barezo o Kinshasa me kuna na Kinshasa bango bazali koloba ete problème moko eza te wana mpe ezali ya solo po ete papa Botamba un jour asa benga asolola meme na mokonzi moko kuna na ministère ya affaires étrangères donc problème ezali awa bato ya ambassade nde esika ya kotinda mbongo na Congo bazwi bavandeli yango donc bango bazali kosala neti ke lokola omoni jeune nini bato ya ambassade bazali kosala te ko comprendre il faut te expliquer na bato po ete tolingi teke bamakambo flou ezala il faut ko epesa éclairage po bandeko mosusu bapose question balobi ete mais totiaka mbongo na compte c'est que bato ya Congo mtu bazwaka yango te ndeko compte ezali ya ambassade banque ezali awa na Allemagne tango biso totiaka bambongo na compte na explique malamu po ete ngai mama bozali ndenge nazali koloba boye nasina asalisa passeport na ngai mpe nazali na yango tango totiaka mbongo na compte bofungola matoi boyoka po ete moto mosusu adrible bino te ezala bato ya ambassade bakosa bino te ke mbongo wana ndenge botiaka na compte bato ya Congo bazoka yango directement te tango bino botiaka mbongo na compte ekoti na compte ya ambassade tango bino bokendeke na papier mpona kopresente na ambassade kolakisa neti preuve ke ofutaki basaleli yo bamakambo nyonso après bato ya ambassade bazwaka bapapier wana baverifie bayebi déjà combien de personnes oyo bakotisaki mbongo na compte na bango après mokonzi akopesa ordre po ete bakende kobimisa bambongo wana nyonso ezali na compte soki babimisi yango nde mokonzi
to maman Shakembo, son excellence Shakembo, yende moto akopesa pe ordre po ete mbongo ya ba passeport wana nyonso tout po ete ba transférer yango kuna na Congo pona ba passeport ya bato esala mapezo nga kotoyo. Mais bango siko basala tango ba mbongo wana ekoti na banque. Tango bakende ko retirer yango. Olie batinda na ministère des Affaires étrangères na Congo non, bazui ba vondeli yango. Soki pe bazali ko tourner yango na ndenge na bango po ete ba botisa yango ba bénéfice. Tango basala ka bongo, je suis sûr tango ba travailler kango ba lukaka ete ba bénéfice soki moti. Batindi mbongo ndabu une partie ya ba passeport eye. Soki ba travailler mbongo et moti bénéfice batindi lisusu ndabu na Kinshasa ba passeport eye. Wana tozali ko yebisa bino ezali vraie version po ete biso tozali bato oyo tozali ko travailler na kati na molili pe tozali ko yeba ba makambo nyonso to bato bazali ko sala mais tozali ko loba boye ndeko lelo na Congo bato mingi bazali ko loba ete misale komi pasi mais yo moto l'État apesi yo chance oye en Allemagne po ete osala po na l'État sala mosala po na l'État batindaki yo te oyo kosala awa po ete obanda konyokola ba diaspora congolaise oyo bazali na poto bino moko bozali komona ndenge poto yango ba congolais mitu esi échauffé bozali komona ndenge ba makambo bazali kosala de gauche à droite alors tozali koloba ete ya bino po mokolo ekoyinda wana en tout cas na banzi ete mokolo wana biso tokobenga pami bato wana ba voyou tozali koloba yango à haute voix pe ngai mama Rosalie nazali na mama mingi na motema komona babiloko bazali kosala bandeko na biso po ete tango biso tozali kosala mosala kotalisa ndenge nini mboka ezali kotambola ndenge nini bakonzi ya Congo bazali koservir peuple mais ezali na bato mosusu oyo Joseph Kabila azali kotia na place po ete basala mpo na mboka on dirait bato wana bazali kosala nde au service ya banguna na babiloko ezali kosalama na ambassade ya RDC na Berlin ndenge nini banguna bazwa raison te ndenge nini bakritike Joseph Kabila te ndenge nini bakritike gouvernement te yango wana tobelelaki totomboli mongo tolobi ete ebongi malamu ministre des Affaires étrangères monsieur Alexis Tambwe Mwamba abeta loboko na mesa mpo na likambo oyo lokuta ya bakongolais tosi toyebi ata ministre Tambwe Mwamba bengi kote oyo bango bakokosa kaka te makambo wana eza bongo te bato wana baza koloba n'importe quoi mais soki biso tozali koloba bongo te c'est mieux biso tozali kosenga na minute oyo ndenge ezali wana na demande tosalaki soki bakonzi ya ministère ya Affaires étrangères bapesi accord bafacture oyo nyonso tu bato batindelaki biso tokotinda yango kuna bango moko bamonake makambo biso tozali koloba ezali liseki te bato basali ba 8 mois ba 7 mois voire même 9 mois bapasseport na bango bazwi te na banzi bapeuple congolais message tolekisi pe topesi bacondoléance mingi na ndeko congolais oyo abungisi mama na ye vraiment nzambe apesa yo makasi esali biso nyonso tu pasi na motema mais eloko bandeko ya ambassade basali wana mpenza tozali d'accord na yango te wana ata bakonzi ya Congo il faut bosala réunion monene bovanda bomituna boyebaka mpe eloko nini ezali kokomisa ke lelo bato lelo na poto bakoma kosala n'importe quoi mpe kosala makambo n'importe quoi mpona koloba ete babetaka bakonzi me babiloko yango oyo ntango mosusu mpe fote ekoki kozala bakote na biso yango na tosengi ete bakonzi ya Congo ifo bobeta loboko na mesa kotala nanu situation ya makambo ya ambassade ya RDC eloko nini ya molili ya mabe oyo ezali koleka kati kuna po ete balobi ambassade ntango ezalaka na bon bazunguluke oyo nyonso tu tozali komona lelo ezalaka te
koloba ete depuis bazweli bango sika na ambassade on dirait ambassade ekomi na libabe wana ezali koloba mingi tosengi na bino bakongolais bozala kaka na kimia na banzi ete bamessage na biso tozali kotinda bakonzi bakozwa solution mpona problème na bino mpo ete bato ya ambassade bazali konyokola bino kosala bino toujours ezalazala lokuta bazali kokosa bino réponse ya malonga eza te mpo ete biso moko toye kondima jamais tosali baenquête na biso mpe totunituni na bato mosusu meme ambassade ya Congo oyo ezali na banzinganzinga ya mboka kaka na Europe bazali kokamwa ndenge nini bato bavandi awa na Allemagne ti 8 mois 9 mois bapasseport na bango ti lelo bazwi te wana nyonso tu ezali bamanevre ya bango moko bato ya ambassade wana totyemai na monoko te mpe tolobi yango totomboli mongongo oyo ya kocontredire biso ndeko biso mpe tokocontredire ye mpo ete tozali na biloko nyonso tu bapapie nyonso tu bandeko oyo bino boskanela biso tozali na yango awa ntango tozali kotombola mongongo boye seke tozali na vérité moko quelque part oyo tozali koyeba ete makambo tozali koloba ezali lokuta te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci